Potango ezako mema ya Maria si akena ye misa mungolo we tala tango ebebi ye papa ni baba si akendaka tango ezako leka ale moloto we si akendaka Nalubi Pasteur Moïse Mbie, la réserve de l'Éternel. Tala peka kabachi wanzambi. Oya banda Betel kala. Ozala kinanu enfant. Mwana muke. Abanda kangona apôtre Mbia mulaya. Kabachi wanzambi ozako monde. Papa Moïse Mbie, la réserve de l'Éternel. Na sengipe utala kawana. Il est encore vivant. Nous avons un autre cas urgent. Loko la frère Kabati Wanzam, un ancien doyen. Il y a gospel music très malade. Mato ya zako ka subiente kolo bazolo ba susu malamute. Frère Patrice par exemple c'est ayebika wana. Et pourquoi bazolo belangote? Yango nazako tu nawo. Frère Patrice par exemple amcc ayebika wana. Frère amcc zo sana ngelo mote. Papa. Donc les autres aliwa Kabati Wanzam akufa pona ke basala quelque chose ou comment? Na yebite. Statut AMCC et Loba Nin. Moi je connais AMCC na époque ya Charles Mombaya. C'est lui qui m'a parlé personnellement de l'AMCC. Il y a des témoins. Poboy, ezali malamote. Pourquoi ma musicien chrétien Naza koloba na AMCC. J'ai pas na AMCC. Vas-y. Na yebite soki fonctionnement ya AMCC ndenge ezali kosala eza kosalema malamu. Na yebite. Aujourd'hui, on s'équipe quand on a Bibembe. Moi, ça musicien à Koufi, tel musicien à Koufi, c'est tout. Musique chrétienne par terre. On ne fait rien. Et je dis bien rien. Et je pèse bien mes mots. Rien pour relever musique chrétienne au Isaliwan. On ne fait rien. Les lois AMCS, on a comme l'impression que ce sont les privilégiés, mon koboui. Nde bazako bénéficier na ba droit, na ba bienfait. Les autres non sont complètement délaissés. C'est ça, AMCC. Ça n'évolue pas. Et là, on a un AMCC. Devant Dieu et devant les hommes, bah, responsable, il y a AMCC. Et tous les autres, vous soutenir, Tolingite Akoufa. Et bon, vous avez belé na matanga alors que vous ne l'avez pas soutenu. Non, c'est le moment. Ah, on a qui n'a abandonné. Abandonné. Merci beaucoup. Je suis en contact avec sa fille. Yango na beleli. Yango na beleli kabatumi balé. Papa. Frère Mato, que la frère Kabati Wanzam. Na tu na frère Mato. Ok, tu la frère Kabati Wanzam. Ah, papa. Nani Youssouf. Nani Youssouf. Des mauvais, ba mission chrétien des mauvais. Na kotanga ba komo na bangote, j'en ai pas besoin. Kotko ça matu na makamote ya da na il y a un cas. Il y a quelqu'un qui est vivant mais très malade. Oyo batuna tangi bakombo bayebi. Kabati Wanzambi. Calculé de Dieu. Nanzembo na utaki koyembao. C'est lui qui avait chanté na batumba David na Bethel. Yango moni na lobaki Pasteur Moïse Mbie. La réserve de l'Éternel tia loboko lokola oni Kabati Nzambe Kabati Nzambe aimanze mo calculer de Dieu. OK, vas-y. Calculer de Dieu. Bon, naza penda chanteur penda te. Bon, naembaki nzembo moko nzalaki ekomai cantique populaire. Nzambe nangae, Nzambe nanguyae, Nzambe nanga, Kolo Yesu mosi koli nanga. Tumba David aizalaka pe na kati wana ayembaki. Vocal ne moko kutezalaka bien. Na yembeli yo tata na kembo na leli yo papa e Nzambe nanga linango ya yembaki Kabati Wanzam na lipasa ne bayembaki. Celui qui a joué na Sainte, c'était Pasteur Tumba David. Ezalaki na Bethel. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya mituel misunga oyo eyelibino ba kongole nyoso oyo bobela ka maladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso pona yango esengeli koyeba kaka ke na
dollar na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka tala ndenge mutuelle misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala condition pardon ya kosamba kutu eza te ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya mutuelle misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitambala na mutu moi écoute vraiment na se maquiller zate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien mutualité misunga mokili mobimba mutualité misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soins de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali banda ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka mutualité misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soins de santé à l'aisement calmement sereinement po mutualité misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na dollar ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na mutuelle misunga tembe ezali eza te. Shalom, shalom, bien-aimés dans les seigneurs. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité, qui vous est toujours présenté par votre humble serviteur Advin Beya Moussa Natata. Bonzambe, na bonzambe, Lola, Ezo Futa Simana, Antoyaro Baké Nzamba Boye, Tokwaye, Wapi, bien-aimés dans les seigneurs. Rien que la vérité reçoit aujourd'hui Jijika Kabeya, Jean-Jacques Kabeya, que vous connaissez très bien, qui n'est pas présenté. C'est avec lui que nous allons nous entretenir tout au long de notre émission Rien que la vérité. Frère et papi Kongena depuis Champ des Fonds et maman Nabisope, maman Pati avec son nouvel album Na Makolo ya Yesu, Na Makolo ya Yesu ya mama Pati ezobi makalamite album ko etoni samina kibonzambe na loyembo et na maloba bien aimé. Ceux qui besoin album oyo bokozala vraiment déçu mama Pati. En tout cas, banze moise belé ya kitoko hein. Je vois na makolo ya Yesu. Donc banze moise kitoko makasi to kolobela album tout à l'heure là avec Jijika Kabeya. Un grand merci na pasteur Efeza Missia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Eric na filo mokoya motema bivin c'est deux mots depuis on appelle na maman Gisèle Lokelo motema papa Emmanuel na Boston, les frères papi Kongé dans l'homme de Simangolo depuis Champ des Fonds. Bonzambe na bonzambe Lola les ofuta Simana Antoyaro Baké Nzamba Boye Tokwaye Wapi et bien aimé dans les seigneurs. Vous êtes toujours connecté avant que tout solona Jijika Tokisaki bonzambe na maloba na Jijika bien aimé dans les seigneurs Oyaza Awa. J'aimerais qu'on puisse aller du côté de la régie pour découvrir les savoir-faire de maman Pati. Moi c'est Akibonzambe, la servante de l'Éternel. Loye Momoko Yakitoko et on se retrouve tout juste après pour les entretiens avec Jijika. C'est parti. TKG Production invites you to a banquet concert with Mama Pati, Na Makolo ya Yesu.
It's one of the most anticipated events this year. A concert, a prestigious dinner party. Come and join us on Saturday the 23rd of November 2019. A banquet concert with Maman Pati. Door open at 5 p.m. Food and drinks will be served between 6 and 8 p.m. Tickets £20, VIP £30, kids pay £5. Address Christ Apostolic Church Hall, 23 Highgate Road, Kentish Town, London, NW51JY. Guest singers: Sister Nenette Wetu, Sister Nicole Mbele, Sister Giselle Matkalula, Sister Rose Bijou Ramirez, Sister Dina Kikala, Brother Alan Sabala, Academy of Worshippers, GLC Mothers Choir, and Kele 3 Group. A banquet concert with Maman Pati, hosted by Marceline Mido, Igwe, and Bienvenue Bobanza. A wonderful time in God's presence. See you there. Voilà, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futasima, Nanteur, Bake, Nzama Boto, Kwayo, Jessica, ça va? Oui, ça va. Non, na moni avion moko Ezo Baluka na moi climat mvula, yango na otala dona. Ok, dilo bana bande baso landa biso. Bon, Nazali en forme. Nazali en forme, na remercier bandeko na biso ebele oyo ba sepeli sus komo na ngai na occasion ya lelo nzamba pambola bango ebele na banzi bayebi dernièrement tanto lekaki ezalaki pona kaya mama Kapi mwasi ya Matu Samuel akufaki na zuba pele ya ndenge na ndenge pe ya ebele ba commentaire ndenge na ndenge pe ya oizalaki divers mutazaki na opinion na ye ba médecin na Paris ba bengi pona ko expliquer kaya frère Matu oyo ye azali ba expliquer ngai nyonso ce qu'il est ba lobby mutapesi ba point de vue na ye bato Chikapa ba bengi bato Katanga ba bengi et partout na monde entier pona koloba liwa ya mama Kapi oyo esalaki bango pasi mingi. Frère Matu Nzamba sunga bisika ozali kaka Nzambe na consoler. Merci en tout cas na bino nyonso et surtout pour nos frères Vinengo ya Mingali Susu. Tobeta lisolo ya frère Matu Sima. OK. To megana obeta lisolo mama Patia, to moni sport moko okende on a biso John a proposé biso album ezande ni Jessica Kabia parce que nous avons déjà na kata sport c'est bien quoi, exact. Réalisant au bien battu Pakito qui bon Nzambe ya maloba. En tout cas félicitations à mama Pati. Mama Pati azali mama moko moyembi ya kalape. Alingi losambo makasi. Oui makala menga na ebiete. Nonga na ebie na Londres azali wana soki otuni papa Didi full business. Akoyebisa c'est son épouse. Akoyebisa yo ke abanda mwa kala. Musala na ya kuyemba pe ya kusalela Nzambe. Alingi losambo azana don ya composition pe ya kuyemba. Nde abimisa album oyo na makolo na Yesu oyo la kisiwa. Album ango ezali na 10 titres. Utangaki quelques titres awa. Yango yo ezali awa. Mama azana Londres. Mingi bayebi mama oyo. Passer Tumba David wetu ayebi mama Pati. Frère Mpaka Pepe Kibala ayebi mama oyo. Bazali ebele kuna Frère Katalai Vox Day bayebi musala ya mama oyo. Donc aza mama moko ami pesa na makambo ya Nzambe. Atindeleki nga sipor oyo lukola kado. Papa tala kado na yo yango oyo. Yoka banzembo ya louange na adoration na kati. Lelo gospel music et comment na mbutu ba producteur ba mona na bango lisusu te
pona kobeta concert ka pona lukumu na nkolo frère Alvin ekoma matata mais na Londres ebandi na mama oyo ebandi na mama oyo balobi tina nini ba congolais babunda bango na bango, ce sont des frères. Bino nyonso bozabe na nzambe be moko liloba epeza moko tina nini to swana politique tika na politique o ezali makambo na nzambe to sanga na biso nyonso ndenge Christ alobaki na prière na Jean 17 lisez prière nkolo o abondelaki tata na ye pona ba porte abi lolenge tozali moko yo nzambe nanga nalingi pe tozala pe moko yo nanga na bango Yesu Christ azali moko la tête de l'église biso no tozali corps du Christ tozali corps yo soko zali lisapi ngata musuno kozala linzaka biso nyonso to former corps du Christ tozala bomoko to eba kokumisa pe nzambe moko Christ o akufele biso ni kulusu mama pati ayembi yango alobi le 23 oyo concert à kafu pona ko remercier mosala nkolo asala biso pona kulusu to lakisa kitozi bomoko inutile to kabwana biso nyonso se na makolo ya Yesu biso nyonso to fukam mboka eza na mikakatano Alvin amsese oza komona olobi to kolobelango problème sur problème. Pourquoi toza ko évoluer te? Pourquoi eza ko marcher te? Pourquoi ba privilégier kaka na amsese nde baza komona makambo nde baza ko soutenir bango mais les autres nyonso asese baza ko se retrouver te na amsese biso nyonso na makolo ya Kristu to bondela po te ekende liboso amsese Londres namoni yango très intéressant parce que tolobi na makolo ya Yesu nde alobi c'est-à-dire eza forme moko ya ko simuler devant le Seigneur Bible lobi très bien humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable. Kolo alobi yango lui-même il a dit ça. Quiconque sera élevé sera abaissé. Quiconque va s'élever akolinga kotombwama bakokitisa mais oyo akomi kitisa akotombwama alobaki yango nini alobaki tanga pesa ki lisese soki oye na fête moko koole la koya liboso te. Ça c'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Oye liboso lobi okoki kokutana na esika na oye liboso baye koyebisa papa place on eza ya yote zonga na sima. Et Christ dit lui-même alobi ekosala soni otelemi na miso ya batu bazomono zozonga sima ekosala soni alobi soko oye na feti zala na sima tangu kolo fait domna papa na yo po vandi na sima Alvin mais ça na niveau note il y a une place pour toi devant abi ekosala lokumu otelemi na miso ya batu ba memio kiti no liboso yango Alvin je te dis la vérité au nom du Seigneur Jésus-Christ ngai na vivre ngo tout au long de ma vie na yaka na ba fête toujours na sima ba concert ba musicien chrétien na yaka toujours na sima na vandi bango mo ba papa jijika awa ta place devant tango na telemi bo ba betelinga mabo pona nini na makolo na Yesu. Félicitations na maman Pati tout à fait bandembo ya bien maman beauté ya bon na pe bien maman qui bon nzambe zola kisama jijika zolo abose ka lié vraiment bien likambote merci kama maman azaki pa nanga na sepele merci beaucoup maman likambote la servante de Dieu maman Pati banzembo musu koto abakisi olo la chanza olo la chanza quand même bon eza chiluba olo la chanza cheba maman Pati na concert oyo le 23 kobeta kuna bomoni affiche ba invité pe bazali wana toujours ba sœur en Christ o bayembi o babanga kanzambe balobi ba sangana lokola motomoko na makola Christ kote ba tombola mungongo ba la kisake nkolo biso na makolo na yo kaka nde tokozala lobiko oyo utaki na Golgotha ici alobi olola chanza na chiluba na lingale lenkolo ba tanda loboko na yo ezali prière oyo ye asali pona ko exprimer que kolo loboko na yo ezala na bao nyonso bazali na bosenga na yo tanda loboko na yo na bapasi o ezali epa ya bato bazali na minyoko
beaucoup sont en train de souffrir. Batie elikia na bango epai na yo nkolo muvikisi. Tanda loboko na yo na République démocratique du Congo. Mboka et vivre. Tanda loboko na yo. Pote kimia ezala na London mobimba. Ezala na bana nyonso oyo ya Nzambe bazali na London City. Bisika nyonso bakoki ko se retrouver. Tanda loboko na yo kolo. Ba oyo bazali ko sambela yo na kondima ya solo avec la vraie foi. Oyo ba ebi ko salisa bato. Mokolo ya concert ya samedi le 23 novembre wana. Tanda loboko na yo kolo. Pote ba mona bikamo. Bandima kozali les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Vraiment, merci beaucoup Gigi Kakabia. Message nyoko ba yasuka concernant album pe bandeko bazoze la maman Pati na concert et dans temps et kozala le 23 ezali le 23 ba détail baza komona na affiche le 23 oyo nde maman Pati na ba invité ne ba bengisi batu nyonso à Londres, même aux environs, aux na Paris, aux na Bruxelles, aux na ezana bamboka mususu ozana occasion ya kokoma kuna atako Brexit ezali déplace-toi. Ezali mokolo événement moko unique. Kaka moko wana na Londres. Adresse ba pesi kuna. Yaka tombola pe mongongono. Elongo na maman Pati na ba invité na ye po na ko remercier nkolo na œuvre asali. Yango to biso nyonso na makolo ya Yesu. Bisika tozwaki lobiko na biso. To fukama. To tubela masumu na biso. Soki mabe ezali Nzambe alimbisa biso awa tozali na makolo na ye. Le 23 novembre biso nyonso na adresse bapesi Londres mobimba. Événement unique kakawana pour na kokumisa Nzambe. Maman Pati akozala au rendez-vous. Merci beaucoup Gigi Kakabea. Tokut na deuxième partie ya émission. Merci na maman Pati. Biso nyonso tout okozala wana. Na banano problème ezate merci na bino nyonso tout. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya olobake. Nzamba boy to croyez biso soit bien aimé dans le Seigneur. Bani deuxième partie il y a Nina Biso affaire MCC Kabachi Wanzambi. Visite à Maman Olive et pour Matou Samuel. Après les obsèques, il y a frère Matou Samuel. Ensuite, il y a disparition, il y a moi Sinae. Au juste Nini et Salami après l'obsèque. Bon, après l'obsèque, les cas qui assez bien. Batubalanda qui yango. Nous on était au loin. Oyebi combien Batu Misusu qui était contre frère Matou na événement wana tant ba monaki biso tolobaki ba maloba oyo ba bimiselaki contre biso tozala ba commentaire na bangwawa na ba numéro ya ba téléphone pour ceux qui ont compris yango de travers. Maman Pati, maman Kapi pardon akufi ba kundie bobse keleki malamu et maman Olive Lembe auto saluer na ONG et kendaki ko soutenir Matou et ça les loko moko a bien pour na kopesa kimia na famille ya Matou na ya maman Kapi il est qui très bien na bandi frère Matou a sepeli moto et bomani kimia ezala na bango bisika bazali na lobaki pona kaya Kabachi Wanzambi awa na belela kipe maman Olive na Moïse Mbi ici na lobi pasteur Moïse Mbi la réserve de l'Éternel tala peka Kabachi Wanzambi oya banda Betel kala ozalaki nanu enfant mwana muke abanda kango na apôtre Mbi ya mulaya Kabachi Wanzambi oza komona papa Moïse Mbi la réserve de l'Éternel na sengi pe utala kawana il est encore vivant na belela kipe maman Olive Lembe lokola za maman Boboto maman ya kimia maman ba maman nde tolobaka na ONG na ye esunga pe Kabachi Wanzambi ndenge basala ki pona vie de loin Alvini nous étions nous les premiers à travers le magazine Abisso qui ne l'artus boulu que plus ya kolobela ka ya vie de loin azali kobela nazali na reportage yango na téléphone na ngai c'était quand très peu parler na ka ya vie de loin très peu vie de loin ça témoin
nous étions les premiers ya koloba yango parce que toyokaki yango na proche ya vie de loin. Bolo la vie de loin ka soki te batike ba risque ko kufa bazalo ba makambo poison o makambo nini na kati ya magazine abiso d'information à Lingala qui ne l'artus boulu que plus j'ai écrit ngamoko na sali commentaire sur vidéo là na na téléphone et on me lit déjà on a vu après ça ko kene pas maman Olive Lembe ko présenter kaya vidéo loin ba meme na Afrique ici lelo azongi azali bien important. Et les autres, maman Olive a quitté lui, Matou Samuel, musicien chrétien. Il y a un ami Tonaki. Bah responsable à AMCC. Bah yebisa qui pète maman Olive que nous avons un autre cas urgent. Loko la frère Kabati Wanzam, un ancien doyen. Il y a gospel musique très malade. Mato ya zako sous biente kolo bazol ba sous malamute. Frère Patrice par exemple c'est ayebika wana. Et pourquoi bazolo de la honte? Yango nazako tout nao. Frère Patrice président AMCC ayebika wana. Est-ce que basumeta ki pe kawana soutien et bima ki pe? Dans ce monde question nanga yango wana. Donc frère AMCC zo sanango le momote. Papa. Donc ezo zaliwa kabati wanzama kufa pona ke basala quelque chose ou comment? Na yebité. Statut AMCC et Loba Nin. Moi je connais AMCC na époque ya Charles Mombaya. C'est lui qui m'a parlé personnellement de l'AMCC. Il y a des témoins. Baye bisa mama Linangoya. Soki bazalaki komona ngate auprès à Mombaya chaque fois pour na kotuna makambo AMCC. Mama Lina Loba. Sœur ya Sainte. Azala qui vient na direction na secrétariat ya Charles Mombaya. Pardon tikana loba. Parce que bande on so bazola na biso on dirait bazola kabati wanzambe biente. Est-ce que ça la moi vocal moka kapela. Omoni kabati nzambe manze moko ay manze mo calculer des dieux. OK, vas-y. Calculer des dieux. Bon, naza penda chanteur penzate. Bon, naembaki nzembo moko ezalaki ekomai cantique populaire. Nzambe nangae, nzambe nanguyae, nzambe nanga, kolo Yesu mosi koli nanga. Tumba David aizalaka pe na kati wana ayembaki. Vocal ne moko kute ezalaka bien. Na yembeli yo tata na kembo na leli yo papa e nzambe nanga linango ya yembaki kabati wanzam na lipasa ne ba yembaki. Celui qui a joué na Sainte c'était pasteur Tumba David ezalaki na Bethel ezalaki na occasion na séminaire moko apôtre Mbia Mula ya Pesaka na Bethel na yebite sur les années 1900 combien 1990 80 combien. Mais il faisait là-bas 94 tonnes. Nde enregistraka en même temps pendant qu'il y a beta. Avant séminaire et ban, on a enregistré et comment appelle album ya Kabati Wanzam. Mingi ba ebinzembo wan. Ordinateur nanga po ekufi, et laptop nangai sinon nangai na nango oyoka yango. Non, te mama patia. Ezali wana na kati. Ozomon. Voilà Kabati Wanzam. Barenal bonke baya awa. Ba Jean-Louis Jaye Baya Kabati Wanzambi mutazalaki ko animer ba campagne électorale na bango. Kabati Wanzambe et avant Vox D. Tango chicha za na Bruxelles, Katala za na Londres. Mpaka pepe kibala mutazali ko landela pe malambo santé pe soutien ya frère Kabati Wanzambe. Alors na mituni il y a un cas, il y a quelqu'un qui est vivant, mais très malade. Oyo batuna tangi bakombo bayebi. Kabati Wanzambe, calculer des dieux, nanzembo na utaki koyembao. C'est lui qui avait chanté na Batumba David na Bethel. Yango moni na lobaki pasteur Moïse Mbie, la réserve de l'Éternel tia loboko lokola onje na yope et ça la kaba action ya ko soutenir bato passe kaka ndenge Jacques Alobi na livre naye la véritable religion, la vraie religion consiste à rendre visite aux malades, aux veuves, aux opprimés, aux orphelins. Vraie religion yango. Beaucoup
beaucoup prétendant connaître Dieu et même le servir. Bayebi yangote. Ba sali sakata babolate. Ils ont leur argent. Nzambe a pesa yombong pour sali sabatu. Mais jusqu'à pas pour toi. Réagir te Jijika. Yango wana. Bazo zela kufa. Ngai nazali ko comprendre eloko te. Quel est le problème que Kabati azali peut-être nango na batu na yebite. Matou a fait des problèmes awa. Makama moi si de bimisi polémique était. Et bien, si polémique était, mais maman Olive na motema ne malam a quitté liwa. Nous demandons aussi na maman Olive na bato bazapembe ni naye de rendre visite na Kabati Wanzam. Na lobaki yango ba soutenir. Ceux ba ko évacuer na Inde, ton Afrique du Sud, ndenge basala ki pona vie de loin qu'on les fasse aussi. Pour Azali quelqu'un qui a marqué musique gospel nabiso. Il a fait beaucoup à mériter paix, ba soutenir na l'état congolais. Na batu ya mitema malamu aller rendre visite na Kabati Wanzambi bozwa soin na ye akufate abika. Pourquoi na mboka na biso ka kokufa kaka limite ya âge ya ko vivre mutu 60 ans. Na circulé ba matanga belé awa. Les gens meurent à 35 ans, 40 ans. Espérance de vie na RDC 50 ans. Au kokisi 50 ans kebo kokufa. Pourquoi? Mais na poto 80 ans. 90 ans. Pourquoi pas na biso kaka? On meurt trop tôt. Tolingi Kabati Wanzambe akufa nanote. Qu'il reste encore en vie. Na ba difficulté azanango que Dieu aide, touche les cœurs batu bazali na mitema ya batu ba soutenir. Maman Olive na yebi ekokomela yo na ndenge oyoka pone biki ozali une femme moko ya motema munene. Mama Boboto, mama malamu ndenge osalaki na vie de loin, ndenge osali na frère Matou Samuel, mama Olive Lembe ex première dame Nzamba Sungayo na oza kosala David frère Kabati Wanzambi azali na ba difficulté sunga payer et ko sala pe lokumu epa ya nkolo po boye ezali malamu te. Pourquoi ba musicien chrétien naza koloba na AMCC, j'ai pas na AMCC. Vas-y. Na yebite soki fonctionnement ya AMCC ndenge ezali ko sala eza ko salema malamu na yebite. Aujourd'hui on s'équipe quand na ba bibembe. Moi, ça musicien à Koufi, tel musicien à Koufi, c'est tout. Musique chrétienne par terre. On ne fait rien. Et je dis bien rien. Et je pèse bien mes mots. Rien pour relever musique chrétienne au Izaliwan. On ne fait rien. Les lois AMCS, on a comme l'impression que ce sont les privilégiés, mon koboui. Nde bazako bénéficier na ba droit, na ba bienfait. Les autres non, sont complètement délaissés. C'est ça, AMCC. Ça n'évolue pas. Et là, on a un AMCC. Devant Dieu et devant les hommes, ba responsable nyonso ya AMCC. Ba nasuka mvula ndenge ezako ken, ba sa l'évaluation. MCC zali ko marché mabe, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Même si basali ko lubango tout ôté, na zui o nyonso bango balobak. Je le dis en l'air non, ba musicien chrétien. Ezako marché mabe. Tout le monde bo vendre. Total, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, tout ça les aligne. Qu'est-ce que nous devons faire pour cette fois-ci et mata? Bisognos, comme na époque à Ninive, to vendre, to loba, kolo, to tambouisi musala malamote, yo zala guide na biso, to sengi bolimbis, na nyonso to sali amabe. Cette fois-ci, to sangana, tous les musiciens chrétiens oyo azali na RDC, bo kutani, bo sangani, bo mettre makamuna bino nyonso ensemble. Wapi ya mabe, wapi ya malam. To longoli ba divergence, to tie bomoko. To bondeli biso nyonso, to gêner, kolo asal. Soki esalemite, AMCC ekotika la kaka ndenge ezali wana, jusqu'à ce que kokoya libela. AMCC wana nazolo ekokoya libela parce que matongi ezali trop na kati AMCC. On ne fait que se critiquer, pas de jeûne, pas de prière, pas d'exhortation, rien. Alors qu'AMCC, il fallait ba exhortation et ça les bacs. Vous vous retrouvez un ou deux ndenge Christ alobi se réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ça les manengwan.
soki makambo ezali ko marché te tout ça lokwa na Ninive. Il faut que des conférences et ça les makana MCC. Il faut que des colloques et ça les makana MCC. Ba conclave, beaucoup tani bino nyons, bo discuter sur ce qui marche et sur ce qui ne marche pas. Bo bondeli nzambe. Kolo pesa biso sagesse na intelligence. Pote association na biso oyo. Et comme ka kokunda ba musicien, na kokunda basi na bango elongwa. Ba objectif na biso ezalaki pote to tombola mongongo na biso pote to loueyo. Ndenge Colossiens et lobby. Exhortez-vous. Binonyos, na ba cantique, na ba hymne, na ba chanson. C'est ça objectif, il y a AMCC. C'est ça objectif, il y a chantre chrétien. C'est ça objectif, il y a un vrai chrétien. Beaucoup tani ensemble, bo s'exhorter na ba cantique. Bo s'exhorter na ba hymne, na parole du Seigneur. Bo tali ni neza ko kende liboso, ni ne o kende liboso te. AMCC depuis e bandi. Tilelo difficulté na difficulté. Nyonso oyo ezalaki lokola ba objectif à atteindre mon côté salemi. Mon côté. Problème sur problème. Koufa na AMCC. C'est le moment où il faut réfléchir avant fin de l'année. Ba colloque, ba séminaire, ba conférence où tous les musiciens chrétiens sont invités. Il y a qu'à participer pour na discuter autour ya makambo o ezali ko noyer AMCC. Sans yango devant Dieu et devant les hommes na lobi yango. AMCC ko bunga libela un jour ba ko lobela ngo lisuste. Que cela soit écrit et accompli. Message nino ko yebsina ba musicien chrétien nyonso bazola mbisi eza ya awa eza ba o banana poto pona ke kabati wanzami na kosenga bango bomoko même pona likambo ya mama pa kapi ya frère Matou. Qui sont ces artistes qui ont été là? Ya ko compter na misapi na obseki ya Matou hein? Matou Samuel parmi les pionniers, il y a gospel music. Combien se sont-ils présentés dans l'obsèque ya Mama Kapi? Ba été ponani koluba luba na sima batu. C'est ça, ba musicien chrétien. Il parle toujours derrière les dos des gens. L'obélé en face bakoka kolubangote. Toujours derrière les dos des gens. Eh Matou, troisième mois si akoufi. Yango ezanimio. Toujours, c'est ça, musicien chrétien congolais. Pla tuba nenge lutumba yemba na évangéliste Carlinto ayebi yango lelo comme évangéliste mais qui se rappelle nzembo baimba na Pepe Kale composition lutumba tuba yango ndeza na ba musicien chrétien. Il parle toujours en mal des autres et jamais du bien, toujours en mal des autres. Baibi ko compatir te na malheur ezimutu. C'est ça musicien chrétien. Basali sanakate kaka ce qui occasion en bongo, ils viennent là pour l'argent. Mais Dieu connaît vos cœurs. Dieu connaît nos cœurs. Il voit. Si notre conscience nous condamne, Dieu est plus grand que notre conscience. Dieu est plus grand que notre conscience. Il voit que notre conscience nous condamne. Pour la musique chrétienne, parce que tolinganité. Tolingi pour na frère kabati wanzambe bomoko ezala. Soyez compatissants. Un vrai enfant de Dieu azali lokola un bon samaritain. Christ appelle ça qu'il s'est wana batunier. Qui est mon frère? Appelle ça qu'il s'est ça les bons samaritains. Et Christ est en alobi yango alobi batuni alobi atuni bango alobi nani parmi ba misatu wana balakisi ke wana zali prochain aye. Faites de même les bons samaritains. Les vites à l'écart pemben. Les vites aibi lilobanzama l'écart pemben. Sacrificateur coutu grave. Talandenge Christ a humilié bango. Bato ba aibi lilobanzambe basali sanakate. Bazakutu banguna, alors que Christ a dit aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent et vous maltraitent. Bonne la pona bango, mais chrétien est bien goûté. Chrétien lelo, il y a Congo un mauvais, un méchant, un adepte de Satan. Ne chrétien à lelo, à sali sakamuninga na été. Au contraire, à l'ubakande mabe na ye, mais Christ a lobi yango. Soyez des bons samaritains. Ton prochain, c'est celui oyo okeneko salisa. Ba
MCC Mobimba, tous les musiciens chrétiens, n'oubliez pas, Christ a dit, premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Yaliboso. La loi et les prophètes et soutenir Yango. Yami Balalobi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alvin Abeli, Ngana Zui, quelque chose. Balobi, Pesa Alvin. Yaye, Nakozango, Napesi. Tel que ça a été dit. Pourquoi? Parce que j'aime Alvin comme j'aime moi-même. Mais la musique chrétienne, le chanteur chrétien, jamais. Frère Kabati est mourant. Boko Kasango qui a koufi. Assistez-les. Frère Pepe Kibala, merci. Naozako Sal. Pasteur Tumba David, merci. Et tous les autres. Vous soutenir Tolingite Akoufa et Bongoboye belé na matanga alors que vous l'avez pas soutenu. Non, c'est le moment. Abandonné. Merci beaucoup. Je suis en contact avec sa fille. Yango na beleli kama tumi balé. Papa, frère Mato ke otala frère Kabati onzam. Na tu na frère Mato. OK otala frère Kabati onzam. Ah, papa. Nani Yusuf. Nani Yusuf. Des mauvais, ba mise chrétien des mauvais. Ma kotanga ba komo na bangote, j'en ai pas besoin. Kotko sa matu na makamote yada na matanga. Ngana tunika ka frère Matu. Awa mama Olivier ko tala ye. OK. Azai na matanga. Na sengi bolimi frère Matu na retirer maloba wana. Loko la frère Alvin alobi yo zaki na matanga. Siko matanga Cécile. Okosokipe na frère Kabati Nzambi. Frère Matou, message pour Nayo, Nzambaza la Nayo. Donc, ba mission chrétien, Bokipe, Nenoué. Frère Denis Ngonde, Mpaka Denis, na pession mbote. Na mona kozo soutenir de Komatu. Mais Kobo sa na pe, Mpaka Mususu, Kabati Nzambi, Bota la pe Kanai. Frère Denis Ngonde. Merci jusqu'à vous. Mpaka Malela, Yope Ozalia, on a Kinshasa na Yoki. Oyaki au soutenir Matou. ECG, Service chrétien la grâce. Mpaka Moninga Nayo, Kabati Nzambi, Azako Bel. Qui n'est pas J'ai Antoine Kato. Wana Mutonabiso, Frère Antoine Katoto de tous les jours. Nzambaza la Nayo. Pasteur Philippe Lubasu, Oyebi, au soutenant Frère Kabati. Ça a quelque chose. Avant Kouf, soutenez-le. Nzamba ou Pambola Bible. Merci Kabeya. C'est moi qui vous remercie. Numéro non, et 097. Plus 243 85 152 79 31. Tokutani bisonyo sur le 23 novembre Oyo. Na Londres, j'y serai. Bozoka moi, na kozalawana. Bola nanga kuna na concert Mama Pati Wetu. Je serai là si Dieu le veut. Mais na bandi déjà ba démarche na kozala pour tenir soutenir Mama Pati. Comme ça kuna tokutan. Bo poser ba question sur bolingi. Merci Kabeya. Bonzambe Lola Ezofuta. Si maintenant tu es au Bakenzama Boy. Bye. Elle ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul.
comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme sur l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Tala bato bako leka. Tango ekomema nga, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Maria si akenda misa mungolo tala tango ebemi papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa abangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka. Engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema engela bomoi na yo. Mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Engela momo na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Engela momo. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakokende. Nalela pona nini nalela pona nini. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Oh, Alvin et Béa. Tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomona nga pona nini. Bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini. Natangisa makila na boma bato pona nini. Soki nyonso ekoleka un jour. Nabanga kufa pona nini.
soki naza putulu ya pamba mokolo ezali nakoleka le temps passe.